Yambalo yembo oyo yasika, yambalo yembo oyo yasika mwana. Yembo oyo ngolo na shengi se bolingo oyo yasika. Elanga ya ofelangolu na zalona na kobuka. Elanga ya ofelangolu na zalona na. Bienvenue sur cette émission Menu Plus Magazine, votre émission qui vous parle sur l'actualité. Vraiment fidèles téléspectateurs, très chers internautes, je suis très heureuse, très joyeuse pour parler dur de vous voir nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos tablettes, pour suivre cette émission Menu Plus Magazine qui est présentée par votre humble servante Rit Punga, la femme du chef. Autrement dit FBI pour Mikolo, no kangalandinga bajet, no kangalandinga masekite. Vraiment, très chers internautes, fidèles téléspectateurs, je suis très joyeuse de vous voir nombreux pour suivre cette émission. Vraiment, sans plus tarder, n'a pas si bambote n'a pas vu ba soutenir kangai depuis Paris na moni éthique beaucoup sur les jeunes producteurs. Ba lobi ne pour vaincre. Viens nga sur la kaki. Quoi, j'ai vraiment vu un mot tenao na bosanité d'adi dende de réel de Madrid vie d'anine dende na peso mbote. Et pourquoi pas penser à l'honorable Zachary Bababa sous impact il y a danger ba mot tenao na bosanité vie na Ben Waiki depuis le Canada parce que t'as simbi livre où il y a accès Canada na moni vie na wana Ben Waiki depuis le Canada vraiment ba mot tenao vraiment on est ensemble. Et voilà, très chers internautes, kakandingi na lobaka vraiment. Aujourd'hui, naiki awanangana oyo obomona abisika na zame na à la cadre ya répétition et artiste morobo naiki ba rimer trop équation mikolo ba bengi comment les équation MP4 mais mikolo comme les padres na suka. Donc je sais pas c'est dû à quoi yango lokwa na zalaka wana pona ko lukela bien information na qui vraiment na kitaki bisika a répéter kana groupe na ye. Donc toyeba c'est dû à quoi équation la nouvelle nini azanango. Sans plus tarder, Montréal Bravo Tri, donc il va nous proposer une photo, une carte photographique de ma soeur qui était très chère pour moi, qui vient de nous quitter depuis le mardi vers 12h. Vraiment, concernant Akita Kibiso, vraiment, Ezaki Mawa Mingi, pas si mingi pour la famille Nangampunga, pas si mingi pour la famille Nangampunga. Je vis ma tante Georgette, vraiment, je vis déjà mes condoléances, vraiment, nous sommes des cœurs avec vous, malgré tout ça, musique, mais ils ont pembeni na bongisa ki ser wana bozo monelo kitoko wana Micheline Mbombo atika biso. Une minute de silence et tout continuer. Et voilà, fidèles téléspectateurs, tous les lana ba o bazo lela donc lelo ezaki bon ya famille nanga dans libange zuik chaku ko sekate. Babi les panneaux circulent encore le la qui a famille nanga le piroza la famille mutu mususu donc c'est un peu de cela la famille musu surtout à la makasi nzambi ayebi pourquoi a permettre qui parce que oh wana wutu comme na ba photo nanga na ba photo azaki plus donc c'était ma soeur en moi motema nanga bolingo nanga mais atiki biso donc ezaki na moyen mususu ya ko sala miracle ezalaki te vraiment c'est ça vraiment que son âme repose en paix ma soeur mais non tikala toujours ka kolingao dans la motema langa non bossa na côté sur les scènes vraiment et pas équation les padres et toko kutana na ye moko vraiment le padre poza ki nzambe ba comédien na Luanda mais na kamun ka ye moko habité les FBI ko benga ngali su nzamba ba comédien te na komi les padres. Totana image wangagwana et sepelisa ya Marlène Mpunga mwana popia mukolo et ko sepelisa Corneline Kavungu nzambe ka mingi tazolinga mokine lokole toko yona ni oboya oboyi osali mokina aussi loto kozalaka na mokili oyo il faut ndimela yana le mannequin Corneline Kavungu do mbote na donc gag o et ko sepelisa quoi. Bravo Trido, vamos.
bien, tu n'as senti kolimba, fatigue, tout passe. Qui honte mon coca maladie belé nina. Mama. Pekisha leki na yo. Susi. Pekisha leki na yo na yemisi yo. Na chiki kilo na ngadi kolu ya kilo na ngadi chaka mai kolu ya da. Apo kina ba shoyi na ina ndu kumela bune meli ba shoyi. Pekisha yiba sema yima na gate. Ah? Ngati sema bo moni ya. Ngati mtu na sente yo. Anani? Ngati mtu na sente yo. Oh. Susi. Na yemisi yo kana ngwa. Ah? Hello, tu n'as pas bien. Ozabi mtu zo senza senza zo kwa ba shoyi ozabi. Banda kuma kutambula na kamera ya yiwane oyu lichi la jouabilité akabebi mwanwe. Nazo tuna yote. Yeah. Ya nazana ngabien, nazana ngabien. Ozabien, ozo sanza, olingi kolala lala, misala na ndako olingi lisuko sa te. Ya ya que ça dans lingi sous misala te. Siko ezali. Ça que na computer don na pas péri donc ozo ngabena ko. Susi. Nanga buzo bate. Nga za ya na yo. Soki omoni problème na nzoto na fuko ya bisanga parce que na ya na yo. Susi. Lubaki na yeye zeli ya nani so ki pesa ya gaji ulubi mabeza wapi ngana na wangani yangu Susi ngana sa ya na yo ko bomela ne no côté ngana sa ya na yo so ki pesa ya vie l'état ulubi kaka dala ngana sa ya na yo pona kota kala so ina so loba na yo oza zeli Susi ibongu ya yeso komona tika sana sehemu za kutuni sura za patikana makena swala ndeko na ngai leo na yiwa bakomeza kusala za kubola mwana Susi ozaka seni sema nani njoto komisa njoto na hilo kola trume oya ninga ya beta dola show oya ninga ya beti liwanje uza kubola ya kupata Susi na silikate sema ozala ngaya nani Susi tokota chambre nazo tuna tokota chambre siko loba na nga zemo sana ngaya wala sema kama sute loba na ngaya ndio kukoshera kama kava ya nzambe ngai Susi sina niveau le kinanga zemi ya nani Luka mbala makusoki zemi ya nani asa yeye ya kubuma yute apatikana na yeko na ngabana sala yilo kute Susi nazo tout no répondre nga zemo sala ngo ya nani leki na nga loba na ngai papa ngande ko na linga ko mingi mwana mama na ngai Comment tu as sonné ici au Sangelote? Na sala yo no kote. Na kusala yo kote. Ndeko na nga na linga ko makasi Susi. Osate na nga kusala yo kote. Ode na linga ko. Papa ya na ko linga nga mais pour moi tu as ko Sangelote pardon. Loba zemo sala ngo ya nani? Ya nani? Susi. Chaka mshabira yo bia jebi. Zemo sala ngo ya nani? Jusqu'à maintenant, on a l'obité ce qui colose les honnêtes. Si si qu'on a l'obité, naza na yebisio na zwa vertirio na ndako na jamais la kokondi baba buzoba boy uzoyo kanga jamais la kokiko ndima baba buzoba boy kanga besi kunyo toy boy Susi yebisio na ndako na nga yo fo lo bana mukoloze chéri na oka na lobi nazoko kobima na nga naza na posa na yeba nani ateyezeli soki akoyi na kozwa mena ndako na ngai papa na bino abengaki deja yaya na bino wata abengi nga deja mama fundu mafuta abengi nga a cause ezemi na ye lete chaque tongo midi pokwa lete Susi azaleki na nga ngande kosola na ye yo kosola na ye na yebiso ndenge wana même papa equation ozalaka no kaka na ndako on est des ordres et comme ndako na nga soki ya zali pe même papa équation yo papa na tikalaka ndako ozalaka mwana azobima ake alokotisemi yo papa oyebi eloko moko te mais soki na ye na toni obalainga te abimaka te bongo azweli te nango wapi mokolonoka na jour bani tusala rapport ya boyine c'est quoi papa osaleli nadoni batusala rapport na ya boyi osaleli rapport na âge na yo papa chérie non s'il te plaît tika na charger s'il te plaît s'il te plaît dis-moi on va quel est tusala des rapports bousa rapport c'est-à-dire zeno yo non
Rapport est papa. Rapport est mais comment possible yo papa équation na âge na yo okokende koloba pas moi non ko sala rapport. Na yebisa ki tusala rapport ya biloko isili na dako. Ngala kende kusoma. Kuna yete ku abima te ba kuteli zeni. Papa équation na moni ki yo fona tinda yo pas pasteur Jean le Combo Recobert. Ah ça le attaque délivrance. Yo ga ni rapport. papa oyo bimana ndako Parce que yo zo bananga ki rapport. na solution ya papa oyo bimana ndako nanga Ça va. Na côté retour na ngana za na posa ya conclusion ya moto ya 16 parce que azana mukufa kati na ni. Chef na sola naye. Nazobokola bango. Na sola naye. Susi. Yebisa na mukolo zemi. Po ozopona nyoso zo leka ndako nanga. Naza suna kimia te na mobali nanga na ndako nanga naza bien te. Ah, banga mona malimi. Susi na mala mama na soki na koti na cuisine na pimila nzete susi ozanga babe. Kusanga mabete ya. Zimeza ya. Ah? Ya ingénieur bravo. Susi. Ya ingénieur bravo. Susi. Ya dali. Zimeza na. Ah? Ingénieur bravo, ingénieur bravo. Ayaka wazoka. Ah? Pa? Pa? Kama kidogo hivi. Susi! Kidogo. Saka nani Susi? Ah, te na nimi te nzambe na ngai. Kidogo ya patron. Hii patron ya Pa, saka nani Susi? Te kuna ngai. Susi! Susi! Ya limbisa. Susi buminga. Ya pardon. Susi! Ya. Ya pardon. Susi mama te. Susi mama. Papa équation. Nanga lobika kate no? Kala soki na lobite na zoka mataye na zote ndeme le bagasi. J'aime bien yo. Chérie. Ah, bale. Ya yo. Chérie. Papa le détecté. Kibiolongo. Kibiolongo. Oyo futinga yango yo. Kibiolongo. Kibiolongo. Obibisi vi na nga. Obibisi vi aleki na ngai. Kibiolongo. Mama. Kibiolongo tosali na boye. Atrusa mubeti. Tosali na boye. Obibisi di mabasete na nga. Kibiolongo. Oyo futinga lelo. Obibisi merci. Na bino merci na oyo tosali nga. Kibiolongo merci na oyo tosali nga kolonga na nga kote. Nazosa biloko na nga nazobima nazokende. Tika naleki na nga na ndako. Bakola ina mwa. Kosimba nga te. Susi. Ndasimba nga te. Papa oyo sali kali. Ichigari ngile kuna mutima. Kibiolongo. Nikuzoleka Nakimina keri. Sikala naleki na nga. Fanda na ye. Yo. S'il te plaît chérie. Yo. Ekofuta yo na keri. Aloma yaya. Ichigari ngile mupapa. Nandima kitele niyo kusete kaleki ya mwasi na yo. Oh, ils ont déception. Eh papa, ils ont déception na mtiba. Makamu ingénieur bravo yebisani na ndimi yangu. Papa équation kanga mnokono. Riti la jolibilité zawana ukusende yite. Papa équation. Makambo ya libota nanga etali yote. Ngabe makamu sete legi ya mwasi na yo itali kati. Exa makambo ya libota oya ngai na bango. Libota no ya ikito ko bomsa. Libota ya kusende kama eh sala maki. Libota ya kusende kama du. Udeshevoir ke papa. Oyibike na baye yo. Aduga na chena kana. Papa équation. Na baye yo babi papa na kai. Da kai ukumu bagi sakai. Uya kusende kapa. Apo kai. Papa équation. Namo ngisa sema na kujana je na bibira. Papa équation. Lelo yo ozo répondre. Suka kule mabuku ya kutaka je. Ah bon ngana comme Papa suka wala kutaka je. Musenti. Tire. Et voilà, fidèles téléspectateurs, vraiment, comme j'avais dit dès le début que Naki awa bisika artiste, babenga Kenzambe, il y a artiste équation un peu 4, mais Mikolo babenga le padre. Donc je ne sais pas moi-même si c'est dit à quoi, donc Naki Otala, news, si artiste. Et sans plus tarder, moi je vous présente mon invité équation un peu 4, le padre. Botard. Botard. Équation, comment vous allez?
Ouais, très bien, vraiment, l'Angola, Nzambé. Très bien, vraiment. Mais équation au bat bayebi, Nzambé ya ba star. Na loi no longo lango comme les padres. Poani. Non, ils ont un monde des eaux avancés, quoi. Ils ont un monde dans les eaux qui là. Nous avons toujours Nzambé parce que nous avons Nzambé te o ya likolo. Nous avons Nzambé na monde na biso ya ba artiste. Nous avons Nzambé parce que na Kelly est belé. Mokeli na biso eza Nzambe, mokeli ya ba leader ezanga yango na Nzambe. Si vous savez que les bello, que les bananes. Bon, c'est dans notre temps que bango wa tie mission ici là donc il va être belé. Dans la 5. Ah. De la Kelly est belé vraiment. Inutile autant que bango tout sur la maram nangai. Vraiment inutile autant. Mais na Kelly est belé, na bimisi est belé, na formé est belé. Donc, équation boy babenga Nzambe a comme le padre. Ce que le padre a dit, équation même biso. Non, naza Nzambe toujours. Naza kaka le padre. De le padre et kaka ko sala moi complice ya muke parce que le padre aza papa ya batu belé. Donc ndenge naza papa yango na komi le padre. Donc c'est ça. Mais na groupe ya équation abandi na nini et tito koma na né autre. Toi en 2015 si je me trompe pas et quoi ça lit combien de ans na carrière na. Bon, na carrière langa personnel nazo kende déjà na ba 15 ans. Mais groupe ndezo ke na ba 12 ans. Donc 13 ans d'existence à groupe. C'est que Na 13 wana c'est que bien L'Orient 6 millions oyo ki yango na 12 wana équation ça la bimisi ba groupe ndeti ba groupe nini. Bon, na kacha groupe na bimisi ba groupe ebelé vraiment na kacha groupe na ngai groupe ya master na ngai na Petrangol na PCMBO te 16 plus et outi na kacha groupe oyo eza sous na groupe la main de l'Éternel. Et où tu peux na kacha groupe donc c'est belé ceux qui participent. La main de l'Éternel leader azanani. Papa Matembele. Donc Matembele a outé pas équation MP4. Donc yonde papa ya Matembele. Ah bato baba songi bozo bomanga. Combo ya groupe non ezanini. Messager Nouvelle Alliance. Pourquoi c'est non? Ouais, ça groupe messager parce que biso artiste toteaka topesa ba message na biso na nzela ba film. Donc mutu nous sans pesa ba message oyo ezodifier bato. Aza messager quoi. Donc ils ont messager des nouvelles alliances. De nouvelles alliances, ces alliances ya sikapo depuis Jésus aya azongisa nouvelle alliance ya mutu na Nzambe. De ba message wana ya biso topesa. C'est ça. Depuis bobandi ko sala ba pièce obini bo sala neti pièce nini penza combien de pièces bozala oza sur le marché? Bon, namni tu eza match kwata oyoyo pièce suka na ota ko biteka do batu bayebi match kwata bayebi lenga pièce on a tilé le eza toujours na succès match kwata après match kwata na zana na salle belé ba chemin de fer ba sans pitié ba maboko pamba donc le salaire du péché donc ils ont tellement beaucoup belé donc na comme sur même ba fiche au monde na ba titre belé vraiment. Ndenge bosala ka théâtre wana ba pièce wana bolingaka et apporter na public ko etala rabino. Bon, to lingaka tant tout qui disent que apportez-moi quelque chose parce que tant au sali filmé mon tata li a sepeli donc il apportera maramba bien quoi font la relation donc to gagnera ba actrice, ba auteur, ba producteur, ba soutien. Donc c'est ça quoi. Donc ils disent qu'il y a un salaire cadeau. Donc ils ont œuvre, na rolo beza œuvre. Pesa ngana no affiche ya match quoi ta. Donc tellement ils ont ébélé awa, ils ont vraiment ébélé. Surtout bando tala ngo sikoyo. Match quoi ta yango za na marché. Donc dans match quoi t'es souka donc. Ils ont souka on a otiko. Ah voilà yango. Ya match kwata so bat baza en posa ya CDO banko zango wapi. Bon CDO na minute balonyo so na sala ki esili mais oza na posa na ngo akobenga ngaka kaka na opesa yango ndé na obimisa film ya envoûtement et obima so na ba film oyo osala featuring ou bien osala ngo ka na ba acteurs na
Non, nga na préférera pena ba featuring penza te. Pourquoi? Bon, nalingaka nga moko nabimisa bana na ngai ba featuring yo ko bengisi baye na préférera ngo penza te. C'est le système a banzonzing équation zalani na ngote quoi. Non, nzonzing so producteur la bengi ngai na nzonzing na kokende mais kokende ko solliciter pour beaucoup de sanga na nzonzing na préférera ngo te. Se dit à quoi manque à montonner parce qu'on a vu que va featuring et apportera quelque chose na bino. Mettons équation à l'équipe na TV pour dire que nga ba featuring na linga on te se dit à quoi. So muta bengi ngai na kende ko sala ne featuring na osala na nga na préférera ko benga penza batu te. Nazana batu o nga na soja ko travailler na bango. Banane. Baza ebele. Ya awa tu ya libanda. Te ya libanda. Bazali ya Alice Banane ndeti batuneza fona travailler na bango Sidonio pe na lingaka na sala na ye lisusu na travailler na bango na Congo na préférera ba actrice le rôle ba Marie Misamu c'est ça donc Marie Misamu yemba kami yozo luki na théâtre te aza actrice à part ko yemba na ye na cinéma aza makasi donc aza actrice o nga na kamera ti lelo doit pas makambo oyemba travailler otala ba film na été mais avant banda kasi na batu wana aba lo baseke bien avant obanda na batu wana pe fo banda na bande ko ba confrère na o bozala ki na bango bozala na bango ensemble donc obandi na bango apoke libanda ndeti banani base belé nana vi na Jarvis Nomba on a yebi ka confrère ye quoi so ba tembele bazawa donc il faut banana na bango parce que ba tout le monde peut bazana talent na yebi to so yo boyango mais nga lo bana vérité bana talent de ma part pour moi na mona ke bana talent so c'est featuring na bango et ça la bien quoi moko ya Facebook zela la so fiche moko bato tangi wana ba utapa na ngai sikona ke luka bango soto sala featuring so ine producteur moko ya za na posa sangisa biso faire un peu ça dans le fichier. Mais est-ce que de ton côté au moins ko bing ça ba monter parce que ba uta et pas non donc le ko ba uta pas na yo donc moi au sana ba on featuring exact. Non. Na lobité que na ko sala na ba on featuring te. Moni tomataka. Ouais. Tant que déjà na travailler na bango. Là ça fiche bien, là ça fiche na linga na ba PPT ça la monter. Ya lo batin au sana. Jarvis hier yo. Ouais. Papa m'a tempelé yo. C'est que bien. Tu travailles déjà, na bango déjà, beaucoup déjà. Matembe to salne 12 ans, le même groupe, tout cela donc qui a évolué na quoi n'enga pe na so salam sala na quoi na so le producteur moi monani alingi, tout salam sala ensemble, tu travailles. Kanisa Suzy soki mondele asali moto atie rétroviseur po chauffeur atalaka sika iboko combien de fois moto est-ce que motema no okokanisa te Suzy okokanisa te alingako ozesenga motema nanga jamais nakotikala kodecevoir yo nalingi yo nalingaka yo nalingi yo mpe nakokontinue toujours kolinga yo Mama, kulibisi ye. oza nyonso mpo na ngai Papa vous allez kisi papa. oza mai promete yo sheki akika nayebi te j'étais maître j'étais pro pardon bandela gosu te nakobandela gosu te chéri nayebi te nini ekosaki nga nayebi yo papa. est-ce que
Mais équation na ba artiste nyonso ba artiste nyonso ya Luanda à l'exception de personne. Artiste ni temps penzo tala ka penzo bi non. Celle je vraiment il travaille bien, a bossara bien, a organisé, a un groupe artiste ni. Na ba groupe ou bien ba leader donc ba leader bi nyonso ba leader. Leader ni penzo ton tala ka obité leader au penza a mérité yango a ça musala bien, a organisé. Awa Angola. Franchement, mutonga na ko féliciter na minute oyo. Aza un peu organisé muke na groupe na ye, azo sala musala na ye bien. Malgré ba erreur ezanga raté ya mike. Ezaka ka matembele. Ça vient nga ba mbote na ko. Sentiment. Pas équation aye. Sentiment. Na yo ka sentiment quoi. Équation fongola panza linyoko. Yende na moni ke so na tale na mimonaka et pas na ye azo sala musala na ye bien. Mais ake bande na ba diabo baza pembeni na ye. Po aza na ba diabo moni ba ingénieur faut kozala na mutema malamu, ba ingénieur faut kozala ka kosala musala bien. Moni ko ba ingénieur bravo, aza ingénieur asala musala bien mutema malamu. Ba Gibson Kiala, ingénieur patron asala musala na ye bien. Ba TV5 ba vokumbi do bazé belé ba ingénieur ba sala misala na bango bien mais tant ingénieur o sala musala o ya na groupe mutu po panza o chaki songi tout cela est bien ingénieur o za mutema mabete de matembela ke bande parce que elo mo to sala mais to rater conflit anga na ye likola ba ingénieur donc eza bien tango yo sengi aide na sungi yo faut vraiment ko yeba ndenge nini ya kosili sa relation wana donc conseil kana ko pesa yango wana mais c'est mon frère quoi. Oh les cas qui les qui banana baza tout c'est l'informe c'est ça quoi. Yemo ko lobi. Na ba leader nyonso baza ana Luanda kaka matembele mutu aza organisé pe asalaka musala malamu non o lobi. Mais non. Azo évoluer bien en organisation. Mais baza ba leader nyonso basala musala na bango bien. Baza évoluer na bango bien. Mais yo mosiko tango tala arango yo moko tu te dis quoi équation c'est du quoi ezo bozo quoi baisser to eza penza na bozo ko évoluer quoi non na minito awa na Luanda arna biso ndenge tozo ko memelango sikoyo ezala bien ce qui biso ne so sala msala ningwana parce que natala ba misala bato mso sala nga passe pe mawa mingi balobake kwa ça vantage aza fier nga so tala ba image na nga le seul leader oyo Bralima na Congo benganga na kotsa lettre ya demande ya sponsorisation na minute lettre ya demande nanga eza na Bralima pona sala msala nanga bien donc c'est ça ba leader msu ba travailler kana ba kwena bango ba bongisaka misala na bango po eza ko yokisa biso Sonic toujours na lobango mais na 12 ans équation ça na groupe équation alikana TVT donc na 12 ans sali mais toi ba groupe belé il y a surtout à Luanda baninga no baza ba chaîne na bango baza organiser kozala na chaîne ezate lelo émission oyoyo na minute za na impact na minute na monde des émissions o ekangi poto par-ci par-là bozo le kana chaîne ni kangi Suisse lingala mania emeni plus magazine donc bozo le kana chaîne ni mais ça na ba émission belezo le kana ba chaîne ezo sala ba bêtise deux ans ningi mona biso ba artiste ezate ba baza na ba chaîne ndé bangonde non donc eza makambo ya sponsorisation nazo c'est la réponse na Bralima boko mona na chaîne pona libela okoleka 1 mois 2 mois le olanda batu pianga 1000 ezangi pona leka na chaîne yango toza valoriser te yango bazo ko finga biso parce que bazo mona biso ndeti ba mandia okoleka mutu mwa 1000 na leka na chaîne yaka lobi na pokwa oya lobi na pokwa kanganga na tongo oya na tongo ale bako moseka pona mwa 1000 leka na chaîne alors ngana za mandia te naza mutu moko so na bengi Gibson Kiala azui $200 a pesingai na sali makambo naza nango posa donc naza te lokola ona leka na chaîne na kangisa mbongo non nazo zelande sponsor na ngai so na bongami na Koti TV siko na minute équation za na producteur te wana partenaire te to comment te maboko kwanza zali komanda Jacques je sali sika zali azana retraite azana ngomba yazana ngomba yaza sponsor nanga privé donc azana nga toujours te balobi via na koyana maboko kwanza wana ze bembanyoka ekasiti ebembanyoka esila nango somo te me balobi via koya dasila somo te na minute oyo
bozomona force ya sika bozomona mopepa sika babi kosela kokufa po yeba bayini na yo omoni bayini na yo bakozala bazalaka na yo baliaka na yo yebaka te donc maboko kwanza j'ai salé sika zaza na ngomba kokita na ye na ngomba bosanti force na ye aza sponsor na ngai oyo asala bato bayebi donc nakoloba ngo na émission nete mpo naloba ngo na baémission ebele epesa bapolémique bato babenga bafinga baloba donc baprêtre nyonso bayebi donc ye aza sponsor na nga privé c'est ça quoi. Ceux qui m'a beaucoup kwanza kitiri tipunga veut dire on sepela quoi. Mais yo mo yebi yango. Tengana yebi na te ponga yo kana nga via na kita na équation. Ko bamba biloko na te seke bien oloba. Seke mandi. C'est Didi qui nana koya. Là to za ana Jacques. Mais to ça ndingi mo yazo lokola ba Didi qui nani. Bakoya. Bakoya kati. Équation. Umi manga wapi? Na wo mimo likolo na to aka na sama il faut ça na souple il faut se kata nyo kufi donc c'est ça quoi. Ouais, ozana maboko kwanza vraiment parcours que nango bien très bien. Kutana ba difficulté. Non, nazana pour ça toujours ba sponsor, nazana pour ça ba soutien parce que le boko moko esokola longité et c'est ngaka maboko kwanza contribuer, Gibson qui a contribuer, héritier wata contribuer, musala et kende liboso. Donc ils ont dit nazana pour ça toujours ba sponsor, il y a ba partenaire, mais partenaire na nazala ngani maboko kwanza. On salingo soutenir équation sepela na musala na ngai ou bien sepela na musala na nga contact ezana na kobenga ngai manager na ngai Gené Bravo azana aza manager na ngai abengi to sala musala kitoko to travailler donc to zandi na ba préparation de on so monia wawa ya kodefa azate baza kutu bakokate l'équipe de base to travailler to préparer film et to retourner na Kibash dans des semaines donc c'est ça quoi donc kobima bima trop ezate ko yeba msala donc ezande ko préparer le mois bien pour batu ba sepela c'est ça ko demande oyo équation kota ki na air pour papa France simbité to comment to ba pe ah papa France te ba ko pe misanga te nga na za pro na za lokote na za pro batu nyonso baza wana baza ba artiste o basala misala na bango mais bazo bayebi pourquoi balinga ko tchanga mo côté bayebi quoi. Mais ce babi missinga mawatro ti ba ba liande équation likamba bongai yo ba ba bilona bino etamola na polémique sans polémique donc boye banati te ngana bomela ba moto pona comprendre que ce qui ngana ye kuna forme ba rolia souhaiter le papa Fonso j'ai salé à moto à soutenir ba comédien à soutenir biso na Angola à producteur à ça va filmer les papa France dans un mouton na PC mbote sika zali mais bato bazo travailler wana tcheli boso wana bazana mitema malamu so système kaka ya komifula bango ko fina basusu eza la solution mo tenga ba finanga te posi na bima donc tant ya ko fina muto za na sena muto za liboso no ko fine souté obende et simbate donc c'est ça azo soutenir ba artiste c'est bien bon mais abwa kisi équation donc abenga une équation lingi équation te donc équation la ndaka yende za kaka donc oboyo tika no ka bopo esa la fond mais babwa kisi équation te babwa kisingate na za toujours na elle pro na za papa fonce toujours papa fonce ayebi surtout ni équation ko yebisa yo ezande na bato moko ya mitema mabe o bazo kanga misala na ngai po papa fonce ndeti kaka mais Kamboye suka donc c'est ça na zakara toujours travailler toujours quoi. Et voilà très chers internautes fidèles téléspectateurs pour moi cette émission Menu Plus a reçu pour vous un artiste équation MP4 malgré nos kuka penza tina lingna kimma mais taka kwa FBI pende fon longa quoi équation ba ebisinga donc azala FBI na zala na kana ndako ba basongi babenga ponga leader na bon babenga babi match zabo babi et système que okoki musala te opusani ba misusu bavandi donc ba lobby ke bino bozoko kana bino musalo te parce que bo bandi 12 ans mais quoi son na tevo le kana to suka kana CD via lobby botikele espace donc bo pusana bo sa musala bien te ye akota. Donc à part dans ba fia ba zebele ba étoile ba se ba groupe na bango ba moindo ba sali ba groupe na bango donc bino bo ko ka makambango bino bo luka ki bo ko ka ngote bo bike bo pusana
ba mama bavanda quoi. Ouais, au monde dit point oyo conseil mon alinga no pesa surtout pas vie hein. Na landaki makambo lobaki na TV ke tozo ko kate to tiki la esika. Au monde tango ye na mboka mopaya. Fotu na bakolo mboka wana. Seke. Awawa. Allez papa équation waye. Papa équation waye. Bazobo mangai. L'Orient de Jésus 6 millions makamweze koinda. Et quoi ça bozo kokangote yango muto kwa via remarquer. Habité bato ba kokangote ba poussana na ngavi na vanda kwa za munene so ka vandeli bino. Pardon. Na linga oyebisa vie ya bomoni eloko ayi kosala wawa asala ngo na ndenge ya bien. Aluka te ke bambo akoka te aweza Kongo te. Mwina Kongo na $100 okosala filmage kaka na $100 wana osalisi montage kaka na $100 wana. Kaka na 100 Makila ba champion Zambe oyebi yango les pattes le lieu de la tribu de A. ozolanda mama kaka na $100 wana omatisi pe ba fiche na Congo na $100 awa te awa pozwa ingénieur a pamba aya ko filmer yo mutu lokola Gibson qui a la vivre na bien de poids matériel na aya ko filmer yo ako filmer ya kabele so $100 wana donc donc biso tournage a pamba to salara tournage à Pamba tout ça là on a $1,500 $1,500 tant que ingénieur au filmer à monter à payer ce disque biso na Angola to vivre à Bongo na kini boya za mwasi na kini travailler na bon TV ba futa kuna na ba chaîne locale na bango ezalaka nango ba prix moko boya c'est moi $50 au futi au lycée tout cela mais ah eza bongo te donc il kamana lobaki pour aza côté kuna sapu so ezalaka na mabor na lingo kanga groupe na ye aussi parce que FBI était na Rwanda FBI akamoko jusqu'au kange était que clinique na sebela no poza maele oza vraiment intelligent en tout cas vraiment ça vaut ça la émission kitoko journaliste oyo ouais na sepe na groupe équation donc ngande sikoyo ba groupe eza côté ya sali groupe fallait esalinga pasi buba okomi mwana ya via ozokende kosala kopesa répétition okomi mettre en scène na groupe ya via eza makamba soni yango moni ba via wana lo bato lokola ba étoile bazwa ko manquer biso ba respect awa soki ezalaka na mabord na lingai na kangisa groupe na ye na lingai na kangango équation to zala bato moni mutu fo misala bino bozo misala te bato lokwa bango wana maki bozo lobela bango pour mutu akomi na droit ya oleka na TV lobake bazo sala musala ya bien te donc alobe visa te balobeli bino na TV donc abangi na oyo te pour asali kombo tant bana bino bazokima baokende kuna parce que bayebi kuna te leader na nga asala kombo aza organisé bino boza na bino organisé te bolinga ba polémique na mama na ebité na groupe na sisa na mabord soki mwana nini ya longwe na groupe na yeke kota na groupe avia via yi ko sala groupe na yi bon ayebi musala yeko sala atika kokosa mamba groupe de musala ni wana yeko sala asala ngona malembe na kala sont pas jusque là musala yeko sala art te musala yeko sala wana parce que ko jouer te makambo ya yeko sala asala ngona calmement ça tourne hein atiki ingénieur bravo nga makambo na kokatia Marlène Mpunge foye ya kaka l'Orient de Jésus non le fort non kokasute boza sir pena kay ko sala tournage soka ko sala tournage asala mais alba ba n'importe quoi parce que biso to zande batu biso to za ba les padres na kati Angola tuza ba les padres to yambaka bango bien mais bayaka na baloyi ngete ya ko nyoraka biso awawa parce que toza tamsu toza 3 fois plus que bango na rapport à quoi parce que non biso to eko biso nde bato sali musala o etombama
awa na kati Angola bango ba yé mais biso to bandeli awawa ya on a lobby soki kuna on ko sala tournage na $100 asali tournage asali makambu nyonso makambu tout awate awa yemo ko sentir to e bandeli savat ouais total à Scotty Souka combien de ans groupe sirna ke kenda wapi Angola combien de ans yemo ko président Caleb na Devos bayaka basala groupe babandi pe ba répétition et kenda wapi groupe Angola te aza vie na yo mais nazo ba mambo za réalité vie ande vie aleki Caleb eza likambo ya organisation likambo ya musala lekite mais ayebi ko sala musala na ayebi ko sala projet na ye bango le mso bakoka kite mais vie pas capable ya ko sala ngo pe alongi mais bino ndebo prouver makasi na bino ba capacité na bino parce que bazo leka ezo sopa bino équation c'est que bien te mais c'est que mabe parce que ezo sopa bino bozo sala musala bien te naza le seul leader o banda bayeya soki ngasi na kenda koluka bango nga naza lokola ba leader wana te bakenda ko se présenter ke nga naza boye na nga naza bongo te mais déjà luka kalunga koluka kalunga te producteur papa Foster Verle Mungala basangisa biso na beta Olympia na bango 2011 pe ezali luka bango bazali na buibui je crois donc bazaki belé ouais pour ça 2011 yena buibui na la diocèse Mama Kalunga au groupe à Congo au groupe Angola Mama Kalunga isika za yebi bidi isika za yebi Shiko Pululu isika za ayebi so la émission a témoigner botu na bango na Angola spectacle basala na Olympia na équation ngaye au bango groupe na au groupe na bango à l'époque là na sozo mona bango nyoswa na sala na bango spectacle ba mona onga na sala bakenda ba témoigner na Congo donc nga naza complexité na ke luka vie yana ke luka étoile parce que baza bana oyoyo baza bana biso na niveau ba Congo toza ndeti ba président na bango toza ba président na bango parce que nga na sala groupe 2003 na 2003 via sala groupe T étoile la sala groupe T de sona za na Congo aza mwana ko respecter nga lokola ba président nyonso babieza kamba moto siko aza siko na moto siko ndiko leka boza moto na makamna sala ka c'est ça quoi.
Tabita. Nazo la sana mo mutu. Yeah. Do la sana ye. Yeah. Tabita. Do la sana mutu la ko mbongo. Yeah. Yo, what are you saying? Nous sommes ça. Hein? Nous sommes ça. Nini? Hein? Mete, est-ce que nous avons bon aux choses de capita? Nous va bien, mais on va bien. Nous avons bon aux choses de capita. Moi, yo. Moi, les balles. Nina. Yeah, Mr. Mec. Hein? Yo. Mobili. Yeah, Mr. Mec. Si vous n'avez pas dit ça, Eh, mais tu ne vas pas nous aller qui n'a pas même. nous avons bon aux choses de capita. Ils ont pas notre aller pour te quitter comme ça. Ah, bon côté. Na sina dia avec ba dia moi mo mate. Moi mo mote. Yo yo mo. Mo na sima dia mo na wo sa ba ti yo. Ingem mata na mene matite. Mo ni ndo bete leki na ba. Kapita leka. Yo woni. Bete se mama ko ya mo na net. Bala mo na. Na bete. Bete mo na net. Bete. Ils ont contrôlé matite. Des comités. Et maintenant, parce que je ne suis pas beaucoup. Voilà, je me soucie. Et comme un tonneau. Non, le temps peut l'appeler comme un tonneau. Si vous n'avez pas merci. Nous avons Vraiment, fidèles téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Mais équation, polémique, ma belle-mère, équation, yebisabiso, projet d'avenir, il y a un groupe nao et Zandengenini. Ouais, merci vraiment, merci. Na linga opoza maele, na lukaro makasi vraiment, ndenge na zio ça va. Projet na ngai ezali que vision na ngai nazo préparer film ba missionnaire en mission. Nazo kendo tourner au kaka na groupe na ngai. Na kobengisa ni o na bengisa o kingandi te na travailler kaka na groupe na ngai. Nazo kende ko travailler na Kibash, na osala une semaine kuna, na ke sala film na ngai. Film na ngape en votima à bientôt ezo bima nazo teka CD karaté na sala spectacle awawa donc iso ekomi pe bon na ba publicité tout cela makamba chaîne na kolobana no teme ba ozala surprise bana poto bana monde entier au leader ya mboka na bino Angola donc vient na Babel Matondo business international et celle vie qui me reste Julia Lopez première dame ya Kikolo donc ba vient na Alain Visor ba Lijon Ndeke ba Jansi Katakata chef Vemba na Bosanité mon père privé commandant Jacques Maboko Kwanza na pesio mbote siko zali batu nyonso bolinga équation obo soutenaka na répétaka archiver l'état chaque lundi na mardi répétition na ngeza awawa o ya lingia otala répétition wa sepelaka na musala na ngai ayawa na répétaka awawa chaque lundi na jeudi donc naza achever l'état bomoni ya lobby donc musala ngazo ki kitoko porte za ouvert na mutu nyonso nazo sala kaka musala ya bien pona ko matsa art ya mboka oyo Vous recruté? Oui, naza toujours na recrutement pour kalaté na kokanga o nyonso nazo recruter nazo banda na âge ya 15 ans ti 55 ans nazo zwa donc porte za ouvert boya ozala mama
ozala mama ozala tata ozala mwana oye donc nasala msala nanga bien soki tembe ezali botya bestre ya babiloko na ngai bokomona c'est ça quoi équation moment na mbalo lokolo sala mvutimo olobi sala quand même missionnaire à mission mvutima na sala déjà un missionnaire à mission na ke sala wana mboka voilà sala ngo mais eza musala moko ya bien pe ya qualité pour ba finga bino sur na TV te pozosu te nga bafinga nga te bato bafingisa biso na TV yango ozomona bavie ya baétoile bazofaltar biso mpona bazotala babiloko bandeko na biso bazolekisa na TV ce n'est pas bien okobenga yo pesi conseil amoni on ndeti vantard donc nga mokolo na oleka na TV bato bacomprendre que je suis le lion de la tribu de art na Angola le padre de la cinéma angolais lokola nanu bobandi TV te na duso bosali so bolingi bobanda boumela bosala te inane après bosala inane ku c'est beaucoup donc bosala 2 mois soki ebele 5 mois ya TV bakati bino après mususu aye kana même jour kana même heure mususu aye asali 2 mois bakati donc ezosopa bino yo soko bandi banda penza ata 2 ans ata 3 ans et ça biso moi plaisir kosala pe bane ebele eza kosala mosala kitoko te eya na mutu mo aganga na TV ke yasali 4 ans na TV omoni mutu aumeli na kindoki jamais kobeta toloke ngai nasali 10 ans na kindoki bato babamo mabanga donc il faut beta tolo na mosala oyo eza malamu okobeta toloke ngai na umeli na kindoki vie masumu vie na biso masumu aumeli na TV abandi TV quand Joa mutuloko la vie masumu abandi TV kala mais lelo bato bazo s'imposer kaka na TV wana bazo bima donc ikobanda TV liboso eza nango c'est rien chaîne commerciale soko futi mbongo na ba ochayo na pesi kaka exemple émission na bino l'équipe émission belo yebi yango non nous informer yo zo information oyo confirmant l'équipe émission belé mais eux en a TV belé et ça là ba makele les autres ba n'importe quoi mais tellement ba foutre mbongo na bango moi ba kata bango ezati vraiment l'artiste vraiment merci vraiment na ndenge boyamba kinga vraiment merci de tout cœur équation ngape merci na ndenge boye ko sala nga surprise na siège na ngai ici chez vous hein ndenge plus c'est ya bana na bazali tambo sa micro vis na nga zali tout cela ça la bien. Et voilà, trop chers internautes, fidèles téléspectateurs, vous les amoureux de cette émission, vraiment trop de love pour vous parce que bolinga kanga mingi nga bino FBI. Merci na bato nyoso ba benga nga na téléphone et na chombo po ba pesa nga ba nouvelle. Donc riti bunga talali na na zanga ka nouvelle te. Merci na bébé na nga Julia Katala donc bébé pemme bobi bébé wana aza soin ka lokwa mama na et voilà sans plus tarder nazo zwa vie na nga l'état bisika tozali aoyamba riti punga na champagne parce que bobi bokenda kate soki ba bengi bino te po esopaka donc akenda bisika ou ba bengi nga quoi et voilà fidèles téléspectateurs sans plus tarder je retourne du côté de la régie là où se retrouve mon réalisateur Brave Trudeau. Très cher internaute, il y a Marlène Mpunga biloko lukaka yango kaka ndena ese bino atoza na nganda océan et pas viens na l'état yeyo en personne. Viens, trop tard maman. Viens, oh nganda ya viens na l'état. Yebisa biso elo nini leka na nganda o. Po babi mikolo ebeta makasi na mabosi ko ngamu na linga yo moko confirmer. La msu bakosi na bangonga. Ya solo bon, elo ka kolobezate. Na petit na moko. Akoko yebisa mobimbelo ko po ba comprendre que ma bord tempo toza ngando sea ezo bebisa muta ko niyango azate bango tu ba yebina bango nazala petit nanga oya ko kopata place nanga po ayebisa public nyonso e ba kengando sea eza nini moto ezopela eza ka ngando sea ndeti nga boye nanga l'état donc première fois na mon avis première fois pena kota nanga na yoka on kala musika mais na na mona on pende espace pena munene donc to lobela ngo quoi ba pepe vende les cas donc vérité les cas mais vie pour la toute première fois na ye nanga na océan betela biso makambo les cas nini bon pour là nazana petit nango ya simbaka makambo yende mutu akopesa eloko nyonso ya ngando sea ayebisa bino tina ya ngando sea po kombo oyo napesa eza mutu apesa kombo oyo eza ye donc eza mai ya océan elinga sali tete oh viens na ngatika kama boko océan
alinga salité te. Donc soko koti awa okoti na bomutu. Tilero kobima, il faut bimara na bomutu. Salité et kotaka te. Et bon so linga bonyama. Soko lingo bima na bonyama, oko sentir que kutu eza na tempo ya bonyama te. Po yo moko lero so kota, eloko liboso kota na ebite mama ndenge yo koti alelo. Lero kota ki o sentira ke eloko ni. Osu mutema moko ekiti. De place eza mutu tout eza mupaya. Soka koti azwaka maîtrise ye moko obenga nga. Ayo ça que vie place obeneza bien. Mais na koti na sentir penda ke na zo à l'aise. C'est que mon boulot salama raté. Awa mon boulot pour salama eza passe. Pourquoi eza passe? Na porte kuna nazana mututo na tia na portier maître onan. Awa porte kota na yo. Bima na yo ndongo kotela ki ndongo ko bima. To tiaka bato makasi to nini. Biso moko ndenge to sao ka ba client ba romela. Bango ba portier. Oh nyonso aza na kati. Donc po banda mon boulot eza passe. Et Simba a été ma boulot. Ya merci vieux. Bon. C'est que vieux to fond la champagne. Non yo ga via zoloba. Non yo ga via zoloba. O za maya munene. Océan ilinga salité. Bon. Biso un peu maman boulot la raté. Hein donc à soko ya to na unde ni na boulot la raté. Pour biso toi ba maître. Vous comprenez? Soko yo maître o nini do ya o kokate. Vous comprenez? Donc il a océan maya munene. Hein yo mona ka place on doit ka place on tala yo c'est ndenge ta mona ti otama on na balwanda bara mune bo okutana on ta okutaka mo ba biloko mikemike o bina mai. Est-ce que aba fait tu et ça ma to zara aboye na mlobo melima sangu ya ba ndeba akuta ya les pauvres ndengo mi benga ya sali rep to comment. Très bon ah biso man kamuto sala maga ba manifestation zalaka ba baptême on lingi mariage bon échangeaka hein donc a échangeaka tala ka pa bana zebola baza hein zebola bozo ngoti bangona ti bon manga ingénieur ba ça la pour ma service tala ka yo mon général oye penza ingénieur bic rouge po yazo corriger ba tebe zebola hein bana zebola mais boisson c'est quoi l'état pani oza l'état bon l'état wana batu ba comprendre ngote tango na utaki kisasa nazaki chef à parking na rond-point rond-point ngaba soke na rond-point ngaba ndenge na loba boy so ba komona nga eza bango moko batu ba confirmer nazaki muto akotia kimia na kati ya parking ba mama nyonso balaki wana bayebinga yango moni kombo ya l'état elongwaka te tipe awa naza l'état kaka po ata problème eza ya makasi na silisa yango eza ya kobotama okopesa kombo de bambongo mon vieux mpona mwana osimba bakwanza boloko lingo kabela ritipunga FBI no yeba TV te bambongo na simbi ndenge obelelinga champagne ezofungwana condition si na pesi mwana somba champagne mpona yo nde boye awa eza bambongo oyo toteka mais makambo mbongo tokima o moke eza na champagne nanga lokola viala bizi omela champagne wana olakisa yango donc tofongola yango mpenza kaka awa esi ekei peti azosomba champagne wana awa eza place ya moke te. Oh, Suzy la belle, donc Zambé à ma fille, so boy on a 2015 au Outa, au Saimoki na yo, so na tali liboso na dans mon journaliste Kano, bon journaliste en soin, donc Ritz Punga, la babi banangola boza au CP, la groupe ya kama ko na kata Luando. Ntema mabe futa te na 2015, donc on est représentant équation. Bolo ba boganga, bolo bibeli bili na comprendre bino te ni bo paniquer boy. Babi kala mingi te a suivre ya ilobe mingi ezate po président na da PC libilo da eleng donc biso mo bana na e donc to da présentant na ye to za déjà na kata terre kala mingi te sur le marché donc qui bâche donc bo sentir moto danger ya mingi olobezate bino mo bo mona rastemanye belé na groupe ya papa équation o ba komi obenga ya touro alongo nzambe pona na nzambe bolobaki trou papa équation MP4 les padres azo formé bana kati ya groupe messager na oloba mingi te bino moko bo mona ra biloko makasi ndenge zana to ke kibash tant zo zonga
bino bomona moto toya nango bolobaki na bon message da kolobaki les padres akotaka mais akotaka nete yaza nzambe ba prière kaka to sambelaka yango esalaka bongo mais nyonso eza na facilité pape équation 1p4 Guardiola Mozalisi yalaki si bana ebele mingi kolobeza te ba petsa mike bomi oloba trop o pape équation simbikisi mekisi te toza nzambe ngakomona nga sexy na oloba mingi te na kei ah ouais ninga boto yoka trop ya kolobeza te ki bomona boye ba charismatique ba na groupe oyo c'est que bien de pape équation sentiment belé après ça trop ba ganga trop mais na pek sabino bolo ba trop te parce que muta ba trop yebi bouloti loko la Mozalisi padre na mboko oyo akonza bino aloba trop te bino pe bolo ba trop te ne bo moninga boye na ye pona baby sakaka donc babiloba loba na bino do bokeba na kebisa bino bokeba vraiment parce que beaucoup si la mabi c'est que bien boa tarde en tout cas la pesi bino mbote nande bo pesi nga parole telaka deka bino mo mona présence kana oza minga loba te présenter oza moi na équation vice na vraiment o landaka e wokaka o nani Alice o dérange mais anga déranger ba puisque no dérange ba bio pezo chaka bango mal à l'aise te olobela naza minga oloba te ezane musala omo minga oloba na vivre sala po batunde bakumisa yo kolinga te ke yonde ozo sala malba ni bazo sala yo zo linga batano fina bango yondo bima nada fo musala na yonde et va présenter yo moko nitinga oyo lelo so no beta tolo en tout cas et quoi c'est que ça mbote no yango yo les padres na sepela papa na makasa za awa mtema naza minga oloba te aza papa a formé bana forma pas formaka ti lelo azo formé ngai lelo na yebaka théâtre te mais na ko reba théâtre na nzela équation yango siko za ba beige peso mingi nena boye naza minga oloba te na pesi Jacques Mbote wana mobali na ngai maboko kwanza na pesi ba bijou sika zali na bijou to ba bisou ba beige ko za ba bijou te ba beige na pesi Isa motema ya Kadi Mbote Christelle Mbote siko zali na bébé na ocha merci beaucoup na sepeli vraiment oza artiste na bino mboka Kimbiolong fils de papa équation MP4 Mozalisi Nzambe donc balobaki ya moi trop mais tolobis toro toye sikoyo toye poto beta vraiment de bazoaki au brassali au wapi mais cette fois-ci bomoni ki brassali na liboko même bogangi bino bozoganga mais musale za kotoyo donc les padres MP4 Mozalisi homme de cinéma angolaise donc il respect belé papa nanga trop kuta olobeza te tolobi ki toro tozo kende tozo betela bino ba missionnaire na kati ya mission de bomona ki déjà ingénieur brave sala ki déjà le homo boye mais tozo kende sikomboka nango tozo zonga donc ki ba missionnaire na kati ya mission donc toko sepelisa bana monde entier na pesi mama nanga funu mafuta mbote sikozali maître Herché Wata le grand prêtre Mbokoyo Bambote belé pasteur Jean Rigobert Bambote belé na sepeli vraiment poani bande konanga na senga na pardon pona bino obiso bo utangola boya bo samsa malam pona baninga bo kuta ezate ke bo banda bilobela soki bandeni te poso bi bo bandi bilobela na bino na tango biso tozong seza mabeta ka les padres alors na kolinga te mabe mo boyeza soki ndeni ponga pe na sepa na bino alors bolinga pe po sepa na biso soki bo luka ba désert bo mona ba désert parce que bino bozo ya mission bozonga biso toza bana ngola to ya tanga biso toza teke ya poko ya 18 soki ndeni te na osepela boyoka ngai Miriam na lobi yango eza mutu musute yango na senga pona bino vraiment toza na komikitisa pona msala baninga bo pesa ngo respect bo tosa ngo biso pe tosa oya bino poso bibo gafe biso pe to gafe za mabe po bo kata makolo na nzela ngola yango na zaki na posa oyebisa bino ciao petite ya journaliste oyo tenga melate ya komesa na te na melate boya bon eza bien te na melate vie au fongolango bien bien
Quelle est cigarette? L'équation, les padres. Guardiola. Parabéns a você. Vou filmer, vou jogar de bola, bana. Ô, PC. Champagne, Bayami, Ritipunga, la femme du chef. Le quoi moi si la chef, donc mon conjoint, mon tombeau en mazage parce qu'on a vu par le coup la moi sans par conjoint. Donc vie offre la Ritipunga, champagne. Et champagne à Luanda, la champagne. Bon, on a fait belle afro pour mère ça tout dans la minga pour le bezate. Pour champagne à Luanda. Champagne, n'est mère à quoi il y a la carte à terre. Pour ma bonne, mon côté. Et voilà, très chers internautes, fidèles téléspectateurs, vous les amoureux de cette émission, donc mes amours, donc trop de love pour vous parce que bo linga mingi bo sumbaka ba cédé na ngaya émission menu plus kaka ni na uta koloba to sana lingala mani pa vie na nga Sims Delphilo li songa mbeli ou vie na ngala boss ya jeti wana za la kaya Ritipunga kwa nde bravo tri do za la yanga wana pa za la kaya nga nde Marlene mpunga za la yanga nde Julia Katala za la kaya nga nde pe vie na ngala za la yanga donc boss de boss songa mbeli ba betango li kofite donc muto bete aussi et merci na ba internaute nyonso o balinga kotala site oyo lingala mania donc merci à vous nganda océan chez l'état et pas vina biso to uti ko sala interview na e donc bato nyonso balingi to sala promotion ya biloko na bino o za star on ba ça une émission donc le numéro est affiché au bas de vos petits écrans donc vous pouvez nous appeler, nous sommes là, nous sommes disponibles beaucoup lukabiso na Facebook Ritipunga la jouabilité donc la femme du chef est là donc FBI Azana donc non kangalanga mutute et pour faire la conclusion je dis seulement je salue ingénieur Brave Trudeau pour tout ce que vous faites pour cette émission Menu Plus Magazine. Merci na maman langa Bioma Ariette Manaka, bravo, merci na yo penza. Mes salutations à vous, na santé ambassadeur et Mikolo Boaxi Petit non mais bamote non là les là y a trop quoi. Merci na Gandhi Indira Mandanda mona naza ba komo ebele pardon lembisinga ya Nicole Punzu ibenge coach ya na coach akalek ni ndenga jeté de bambote non na boseli pe lisute vie na nga Oyaxi Canada et Mikolo zaka vie wana Ben Waiki bambote non vie solo la quoi petit non yeyo Dadi Den de l'oreille de Madrid bambote non ya Gisèle Fouille la douce ya na nga moko do bambote non na bosoni ote bambote non Sylvie Meta Kazadi et pourquoi pas penser à Landrine Poutou Benz donc fidèles téléspectateurs portez-vous bien.